nakoti na Facebook ya Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale, mama YouTube. Namoni a posté message. Mabende soki Yezu atikiye. Natali nakanisi mbala moko na lobi tika nanu nakende pa ya ndeko na biso Fivette Mayemba oyo mikolo elekaki nga nakanisaki ye abandi kotika Karine Mokonzi. Bien sûr nayebi tina Karine Mokonzi a posté yango na Facebook na ete meko kende na kei koluka Fivette Mayemba botala makambo na moni. Et puis Fivette azaka tu vas retourner te vous avez neni soka papa moi leki akutaka na kwa mfu surtout papa na bien si ba oleka bon c'est ba mwana excuse papa ba dikaba na ba bien na si elo ka utokutana ni kuna ono haloba na jimanya papa na skola ayoka kamoka mwana kumbaka papa na ye yo ozo loba na ngajimanya et puis papa na tika ti o bana bazala kana biso papa bandi ko papa toni bana est-ce que tu vas avec yoka moi oh papa boni c'est ça moi ba oh ah bien oh papa eza nini yoka papa avec la moi babi to tout non so za kamanda ba mi pali moi kamanda ba mi ah voilà que ça va tout na babi to za kamanda ba mi pali te et bon remi à moi si bon répondre non ba nkwani niko na nanu na lia na ndako na yo na te ba tunuka kesa bien ko to ba fan na yo niko na mweza ba fan suki ba tinda te na ta répondre pour moi mais répondre ka ba on so za niko na ngwe ba ka kinazala et puis Fivette azaka tu vas retourner te vous avez neni soka papa moi leki akutaka na kwa mfu surtout papa na bien si ba oleka bon c'est ba mwana papa ba dikaba na ba bien na si elo ka utokutana ni kuna ono haloba na jimanya papa na skola ayoka kamoka mwana kumbaka papa na ye yo ozo loba na ngajimanya et puis papa na tika ti o bana bazala kana biso papa bandi ko papa toni bana est-ce que tu vas avec yoka moi oh papa boni c'est ça moi ba oh ah bien oh papa eza nini yoka papa avec la moi babi to tout non so za kamanda ba mi pali moi kamanda ba mi ah voilà que ça va tout na babi to za kamanda ba mi pali te et bon remi à moi si bon répondre non ba nkwani niko na nanu na lia na ndako na yo na te ba tunuka kesa bien ko to ba fan na yo niko na mweza ba fan suki ba tinda te na ta répondre pour moi mais répondre ka ba on so za niko na ngwe ba ka kinazala Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake ndenge ezalaka boye. Fivette Mayemba alingaka problème te, ça c'est vrai. Fivette Mayemba akomaki Karine, camarade, proche, pa ya Karine Mokonzi à travers GL Show. Ça c'est vrai. Alors, Fivette Mayemba ndenga tikala wana, aza siko na media. Na media sa ponaki kana ye. Ka oya ponaki oyo makambo ezali na kati ya Congo, selon ye. Alors aponaki yango banda kala. Donc, Fivette Mayemba satikaki Karine Mokonzi. Mais lokola akokaka makambo te, abangaka makambo susu, pe aevitaka makambo susu, yango azako loba mosusu bongo, soki balobi ne mosusu akeboyi. Mais Fivette Mayemba satikaki Karine Mokonzi. Yango message oyo namoni na Facebook ekendenge moko na makambo ya Fivette Mayemba. Nakanisa soki omoni Fivette Mayemba baza na ba grâce temo na ba mura de la presse
ndenge baza wana nekiri epui na ville na butu elingi koloba baza deja bapire. Alors ntango baza bapire eza mabe te, bango tu baza na Congo. Mais faut koyeba ngambu ye akei ezali clair et net, ezali ngambu ya bato yo baza bakamarade ya Karine Mokonzi te. Ezali nde ngambu ya bato oyo bazali binemi ya Karine Mokonzi. Alors sikoyo ngambu wana eza pe ngambu ya Jelisho mwana Kimpumbulu. Alors Jelisho ye na ye baza bakamarade makasi koleka ye na Karine Mokonzi. Yango wana soki yake na ngambu wana ake na tina pamba te Fivette Mayemba zoba aza zoba te. Mayele nde aza mayele. Alors soki vraiment azalaki na ngambu ya Karine Mokonzi alingaki kokende kote ya Magali Kongolo to kote ya Fifi Siwa. Mais ye aponi kote oya Grace Temo. Alors soko moni Grace Temo na Fivette Mayemba bavandi bisika moko na mura, bokanisa te eza par hasard. Ezali penza bakomi na confiance pe na amitié. Bokanisa pe te ke po basalaka musala moko. Mais foko yeba ke basololaki, baranjaki na kati, baseki, balie esika moko, bameli masanga. Yango wana bomoni bango na butu ensemble. Bobosana te Fivette Mayemba apupola Grace Temo na ndenge moko ya kosakana te. Fivette Mayemba na kati ya net aza na bato ya popola baza kaka muke. Parmi bato oya popola na muke yango, Grace Temo popola na ndenge moko ya kosakana te. Alors Fivette Mayemba po bavanda esika moko na Grace Temo na kati ya ville, na terrain netre na butu, baza koseka bazala wana. Fivette Mayemba aza na mura de la presse na équipe nyonso ya Grace Temo elakisi neti basi bamelani makila. Alors Grace Temo na Fivette Mayemba soki bamelani makila elakisi Fivette Mayemba atikala susu ya Karine Mokonzi te. Alors Karine Mokonzi lokola ataka mabolongo na se alalaka na mabele tango alamukaka pe na message prophétique yango proste na Facebook na ye. Na Facebook na ye alobi yango bien. Mabende Yezu atika ye me bato mokeli te. Alors message mingi yaka pa ya Karine Mokonzi na Facebook na ye eza ba message bidon te. Eza penza ba message moko foko landaka yango malembe ndenge Papa Robo alandaka. Yango tango nyonso na lobaka na bino Karine Mokonzi azangaka news te. Karine Mokonzi azana news chaque 2 heures du temps, même a posté le côté soki yo moko vandi otali Karine Mokonzi ozui message okoko sa la même émission. Yango bokambo kate tango Papa Robo chaque jour azako loba pona Karine Mokonzi parce que Papa Robo tout d'abord alukaka news na kati net. Alukaka mutu azana news oyo batu baza na posa ba detailler bango yango. Yango na tombaka toujours na Karine Mokonzi. Pe azali oyo azali mama YouTube aza na batu ebele koleka batu nyonso. Donc yende message na ye na makambo na eza très important na kati ya YouTube na communauté oyo biso national pe international. Mais awa lelo yo foto yebake Fivette Mayemba satika Karine Mokonzi. Sambla nyonso akosala makambo nyonso akosala eza déjà confirmé atika Karine Mokonzi. Atika déjà baliaka esika moko bakutanaka pe batambolaka. Bien sûr bakoloba soki ndenge nini. Mais oyo c'est lakisi. Image oyo ateza muke me lakisi ke Fivette Mayemba atika la susu ya Karine Mokonzi te na Grace Temo pe bakanda eza ata ya mukete ba melani makila bakoma kolia esika moko bakoma kolala pe esika moko soki balingi balala. Ngai Papa Robo na sukisi na ngai awa o na memela kibino yangoyo. Ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.